La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Mbote mingi na balandi FM TV na emoko le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba, ase azaka moko na ba idéologie na ye mwana mama Thérèse Mangungu aza na tata Nzambe mokeli azo tambusa biso zo pesa biso nyonso pema ngaye na ba idéologie na nga na maele na ye nde lelo idéologie etikali pe etikali libela na kati ya presse ya mboka na biso Congo. Navana banda na tuni pe na kotuna mutuna ministre nini yango merita beta penalty assassin ballon et bani éliminatoire na okata pe kokata muto merita beta penalty ministre général na ba société moko songolo pakala l'état ballon yango yo muto abeta ka penalty nde ye wana nde to bengaka Joe Gomer joueur jamais bazwaka ba kolonzadi aya ko beta penalty te ministre nini déjà nini a mérité professeur nini to recteur nini a mérité abeta penalty FM TV na moko le descendant kitisi micro nango awa na triangle bomo na mupanzi pe simananga ya kosamba teto na commune Barumbu bana nyonso Barumbu na pesi bino nyonso mbote ba cher bandeko nanga bakumbi tukutuku na pepi bino longoni ya donc mosala kitoko lisu likola lisu na kosenga na bakulu na nyonso bocha na se asazwi makambu mbote pe na bino nyonso bolanda biso émission na bino yango tokolo bebele te toyeko kitsa micro na biso na baimboka bakomeka mpe kopesela biso biso ta batumo tokota na sa mai tozwaka ba image merci na yo ozolanda biso ko zape biso te metika la poyo kama makambo oyo ba emboka bakoloba koto balo yango yo numéro na biso eza wana ozomona ngo soki pa ko benga e ozala pe bien opona oyo a mérita beta penalty balo yango yo nani ministre nini député nini professeur nini recteur nini DG nini oya mérité zwa abeta penalty na kati ya mboka émission na bino se bandi na se yeyo. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation Ezali Mbote papa Mbote ndeko journaliste. Comment on a yenga Jean-Marie Yenga Jean-Marie. Yenga Jean-Marie, merci beaucoup. Awa toza wapi on me kepe ko expliquer na no bayimbo kape musala no zanini awa eska to telemi. Toza na Barumbu funa musala nga awa nga za lokola président ya association AGMK, association des jeunes menuisiers de Kisangani. Ok, donc il y a Gishasa Teka Kisangani. Kisangani. Boloma, Boyoma. Ok. Mbula boni na musala o zanango awa et na isikao. Bon, awa ne to fani déjà awa, tu as plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Tu as déjà awa, tu évolué pendant 18 ans, tu as awa. Bokoso pasi moi bisengo ninge yaka to vivra a bongo. Tolito yeba ba imboka ba otala biso balimba yeba bambeto tolekana yango awa. Eza bino mo ba bosala yango premièrement question na nga mi balé ezali ba kop musupe la bino ke mutumo azana mbetu na ndako aya yo tekela bino bobongisi yango to bochango bouche porte ba vernis. Bon, biso awa ezali à exposition. OK. Biso za ba fabricant, to za ba revendeur te. Biso to sala galibaya nde to ko tia na marché. Ba atelier zali na ba place différent na ba sima kuna atelier zali. Biso za ba fabricant to sombaka ya biso ba de réemploiter. Donc à moins que ça lelo kuna réemplacer ba bongisi la ba réfectionner yango zonga so na sika. Ba to iko same pona ko zoya kala to teka to sala yango te. Biso saka ya sika to exposer a. Lela yeba to bande ko musu ba koluka ba yeba ezalaka o échantillon to musu ezana ndako toka to mutoye aye client ye a sepel bozuka au poste que saison de pluie to mona ga mbeto bolongola ka yango awa na yebite la ka awa botika ka sentinelle awa na o meka pe kotalisa na ba imboka ba o bazala ka mpe curia ko yeba basala ka ndenge nini o koleka na ba 0 heure yango ezali donc mutu mo la awa to comment
Bon, premièrement, ne totiaka biloko awa, ils ont des produits finis. Oh, ils ont la télé, ils ont un remplacement. Ce qui est sombami, oh, ils ont remplacé. Problème est awa, ils ont la nini. Bet ne totiaka awa, il a la awa. Il a la awa, vu que de part et d'autre, tous à côté de la base aérienne, il y a FARDC, la police. Tous à penser quoi qu'on sorte pour na net ya vol, tous à penser parce que tu collabores la police bien, na côté un peu tu collabores bien. Donc quand penser ya vol, penser tu considères penser. Mais oh ils la penser moi passe na biso ils na ba saison ya pluie. Le so net mbule beti wana e endommager biso biloko. Net biloko là parfois et qui ravager biloko mususu et bukani il faut se bander là. Et puis, problème, il y a awa, ceux qui sont exposés awa. Tant qu'il y a notre vernité, de ceux qui sont maï et baby, donc il faut aux que ça la télé au bandé à zéro. Mais ceux qui écoutent à qui, au soutien nos vernis. Vernis, c'est quoi sachet? De ceux qui ont vernis, attendent les huiles. Et mouillé calicolo, ceux qui ont les katani, au pangou, si vous souko, les autres normal. Mais ceux qui ont vernité, et comme ça, on pembe. Donc, il faut que ça on a télé sous au bandé, sous au poncer. Pour exposer en la protection, oui, vernis, la protection, imperméable. Très bien. Les imperméables, surtout la vernis, même attention, il les huiles, et qu'on a un moment en athée. Donc il faut avoir pisé un bout là. Mais ce que une fois que je caca, il faut que je vernis pour avoir un éclat dans les salles. Au conseil, na bayon so ba otala bino, ba otala yo pardon, na bayon so ba découvrir musala oyo, ndengo zo expliquer. On conseille à la continue. Bon, biso premièrement, tout ça na biso musala. Tout liara na musala oyo. Et là on doit na ba konzani biso to encadrer ba jeune belé a o ba ba des œuvres. Tout ça na bana ezami kolo, to encadrer bango a. Mais souci na biso lozala. Et si ga ko tia biloko ezate parce que place eza approprié pour na ko tia biloko. Pour ceux qui na moment to za sèche boy, c'est mieux pour na ko tia mais ceux de côté ba saison pluvieuse, donc ezala pena catastrophe pour mai a penser tondaka. Écoute, à biso peta biloko ko buka na biloko monsieur Cholaka donc et endommage biso peta biloko et là on doit se rendre ba konzi biso za ba jeune il faut pas protéger biso si ça jacques le biso la place le roi tout le monde appelle expatrié biso za ba place mais biso ba na mboka ba ko protéger biso la place mort to zito pour exposer ba biloko na biso po te ba ko batela ba foyer na biso to lia na biloko ezobomba biso na ba foyer na biso et là on a se ba konzi ngwana. Très bien, na la ballon awa to comme ce qu'on a temps éliminatoire to comme ce qu'on a temps bino ba peuple population Bozo Tala, quel ministre oyo azobeta bien oya mérité beta penalty assez azana ballon na évité ce qu'on otanga pe kombo pe ga bien mais ce qui peut otanga pe ga kombo to lobika fonctionne yeto esika ya zo sala na banina ba ministre ballon yango en tant que yo congolais ministre nini oyo to ko retenir oyo kombo ne kokota pour beta penalty pour ACP Sabana Congo. Bon, pour ngai na ba ministre bon na moni muto sa musala eza opéra remarqué na ba action na zo sala eza ministre de la justice Constant Mutamba. OK. En tout cas pour na penza coup de chapeau azo sala musala tozo mona. Yende to pesa ye abokomi premier combo eza ye pour beta penalty. Pour nanga so yata kolongola ministre so batia ya dirigeant nyonso na maboko na ye ba pesa ye. Constant Mutamba accepte ezande ye mutalobi ke o mérito beta penalty. Ballon yangoyo na tuni ballon ya lobi ballon yangoyo balobi ke non baponi yo parmi les 5 meilleurs joueurs ya Congo parmi les 5 ministres yo za la kati ya liboso baponi yo émission zokoba tozokoba kasi gokoba na ebisaka bino ke assez le descendant prophète Kimbangu alala la mugala toujours na inspiration na ye ballon yangoyo assez moi mbote na moi mi balé misato. Bon, na pesara mbote na ba na ngai Christian Yenga na Hervé de Sorte Yenga na madame na moko Rachel et tout. Merci. Merci beaucoup Bolandi ndenge kwa lobi apesi mbote ngala olobelo koteka ke botala ka bambeto. Bon comprendre de logique. Merci. Mbote ndego. Mbote monsieur journaliste. Comment on a dit? Comment on a Eric Lokonda. Eric Lokonda. Ouais. Merci d'abord na ndenge boya bibiso FM TV. Tolingi toyeba
fonctionnement to lo lenge nini bino bo fonctionnera awa na bambetu to kutaka to monaka awa to le kaka biso nyonso awa bosala kana ndeni bon ndeko journaliste fonctionnement na biso awa ezalaka boye toza ba congolais vie ya manque ya ba matériel musanyo stu oyo omona awa papa journaliste tosala ngona maboko ezala na machine te tosala ngona maboko si ekomi boye donc ndo mona mbeto komi boye ezala maboko ezala ni machine eloko mo edesinaka te tosala ngona maboko donc nyonso na maboko nyonso na maboko dessin nyonso na maboko papa journaliste ezwaka mwa temps ezwaka mwa temps 2 mois 3 mois non tosala yango donc soki moto ondira a passé commande tosala yango na 3 jours 3 jours oui neti mbeto abona telemi awo ekotekama makombe oyo totele tobanda yango $450 discuter mais vu que condition kongo leo tokómaka ntina ba 250 200 mpe ozwi mabai eutaka awa mabai na biso ya bana mboka ya Congo mbula boni osali na mosala awa nasali déjà na mosala oyo depuis na bandi depuis avance na otanga nazongaka so nake classe nazongi nake école nazongi nakuti baya baosala naosimbaka ti donc nakosala ya ba 15 ba 16 na mosala oyo depuis nakomi basouvenir ya malamu na mosala oyo souvenir ya malamu eza ke etangisi nga nazwi diplôme na continue nango naboti mpe mwana na mosala oyo ka ba mauvais souvenir ezaka ke manque ya matériel manque ya soutenance donc bato basoutenir biso etaki bakonza mboka basoutenir biso te na mosala oyo tosala malamu bato bapréféré ke bakende basomba biloko ya mindele na badubai banini me baotika baart eza art ya bana mboka me maki ya souvenir yango wana lelo soki lelo batio pena keno chinois moko to irakien moko boye banini ke botravaille na makambo na maboko okobanga bango te na banga bango te parce que bango moko ba chinois bateka bambetu mais baya kosomba mbetu so bandeko na bauti Chine baye a baya kosomba mbetu apo balalela mais batiki bambetu na bango na ba magasin na bango préféré oyo na préféré a na maboko bino bosali oui na ba nyonso ba continue so ba Hollanda yo so sengani nga na zo sengaka soutien po to mona ba expatrié ba libanais ba chinois ba pesa ba espace ba otonga ba tia ba kin marché ba tia ba station do ba mbebele bele mais biso bana mboka awa to souffrir mbula lokwa to ngito ko na saison de pluie to bano nyokwama biloko bano panzana donc mambo bele biloko tio to sa ba perte mais biso bongo bana mboka to bénéficier te na ressources na biloko na biso moko oyo biso faut to bénéficier na mais to bénéficier na ngote ne na lokwa seka ba konza mboka soki bakozala mutema malamu balukila biso espace moko ya bien batiela biso o pe oza mutema malamu azwi asomesa ba machine ya bien to améliorer to kolisa musala avant la tourner loko suka ba donateur ba prêtre ya Congo soi-disant ngana benga bino soi-disant batambango est-ce que Congo batambango bali tonga batambango baga bendien tolo bate bino mo boyebi bisika boza atako munoko nanga lobi te me kati na yo eyebi oyo zali oyebi bisika pe uta kokola na pe oyo yebi yango moye muta bangisa muninga ezate ke ba kwa bangisa ngake kuna solo yo lobi vérité ba okato mutu te wana na ngo mangungu me to simba na ba congolais congolia to sala bomoko nazo senga na ba petit nanga nyonso partout bandeko bayana nga to tana se ndeko nanga bandeko bakonzi ba Hollanda yo tokomi na moment éliminatoire tokomi na moment oyo Congo ezo senga ba maire ministre fo ba beta penalty ballon yango yo kulutu nanga Zakari baba so moni petit na yo idéologie tala ballon yango yo ase moko ka na kati ya Congo mi balete pona yo pena ministre ni pena mérité pena beta penalty oyo po Congo sepela po attention penalty ba pesa n'importe quel joueur oui bien non oui assez penalty ezalaka mitema batutu ya la likolo oui bien non oui assez le kolo zondi mozo e bayango ballon yango yo po asene mutasimba ka ballon ne mutakenda kocha pona yo ministre nini oyo moni DG nini oyo moni général nini oyo moni recteur nini oyo moni oya ko beta penalty ça veut dire que ya ko accompagner visuel chef de l'état
Ok, merci assez pour la question Tuninga. Très bien. Avant de répondre, je peux sa penalty na mutu oya ko beta. Très bien. Ezanine na sengina na bakonza mboka. Ouais. Il y a des députés au baya ko suma mbetu awa. Très bien. Il y a des vice-gouverneurs au suma mbetu côté côté hotel na bango moi de temps ba kombo ezaki. Otanga te ya. Ezana bakonze belé ba suma mbetu awa. Batika biso te. To bana mboka. Ba soutenir biso na musala oyo ko batika ko dépasser ba mama ke ba Dubai ba Chine ba suma biloko ba soutenir biso poto ke liboso. Pona nga état ya artiste menisé na sengi na mboka mobimba apa mokonza mboka numéro 1 Fachi Béton. Très bien. Mutu ba ko pese penalty beta na minute oyo. Pona nga ezaka Costa Mutamba. Bandela. Costa Mutamba. Bandela. Costa Mutamba. Ba pesa penalty beta. Congo. Bosi boyoki. Idéologie kotikala ka idéologie. Bofongola ba chaîne na presse botala. Bandeko langa ba journaliste. Nga nazala idéologie oyo. Congo. Bandeko balobi ke non. Baponi Costa Mutamba. Abeta penalty. Awa Mutamba yo ba pona yo. Obeta penalty. Sala musala sikoyo Congo esepela. Mutabangisa yo te wala maloba atse. Wa Congolais oui ou non? Papa maman botu aza Congolais oui ou non? Et ala betide otangeli pe ba massa no pe ba yebi oui ou non excellence. N'esprit bien. Ballon yango yo Ochabi. Ochabi. Même atala makomi atata Nzambe aloba justice etombola mboka. Naebisanga la fois passée, beta loboko likolo message zala un esprit à sekula. Zwa mayele ya Kasavubu, zwa mayele ya Rais parce que le cas du président mboka la biso, zwa boyebi ya Fachi Béton sandisa koma yo. Penalty yango yo. Batike liyo. Mwa mbote. Na pesi mbote na bébé nanga kaka moko ya mutema. Ah bébé ya mutema. Mbote isuta. Christiana Lokonda na grand frère nanga malgré Zawate. Christian Itaesa. Christian Papa Lingio tolekiti. Saba Congolais. Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Malou abili totombeli yo Congolia. Yo netete ya malili ya ba Congolais. Kasungaka pona kate. Ernest Mobimba tozali sima na yo. Fondation Malou a espoir na Congolais boya tosima na maboko na Fondation Malou atotonga mboka na biso. Mbote ndeko. Mbote. Komo nani? Komo nanga Albert Kamana. Ndeko Kamana tukutio awa mbula bono sa na kopi. Cop nanga na sali ça fait déjà 7 ans ndenge na okene na cop nanga. 7 ans. Ouais, 7 ans. Ba mauvais souvenir to ba souvenir malamu. Ba souvenir ya malamu pe za na kati ya mabe pe za na kati. Na kati ya cop na biso o. Tontoye ba deso bo sala ngona maboko to komo. Bon, ba deso ndenge za boye to sala ngona maboko, to sala ngona machine nyoso tu ndenge zo mona ngo boye. Donc yo mongo yebi ke moi mobali ya kufanda te donc il faut ka misuga. Mais ndenge zala awa ne botika ngo ba risque zala te ya koyiba biloko mo ndenge wana. Ba risque ya koyiba awa ezalaka te. Parce que yo moko yebi. Bokoko e travailla. Kokoloko. Kokoloko. Bokoloko. Bokoko. Kokoko. Ezali. Toujours. Ezali. Santos Zolanda. Bokoko. Okoya kosaka nango ndenge fandi boyo okoya kosimba ngo mitali yo parce que biso toza ba jeune. To mi bundela bon pona toya toyeba ndenga kosunga famille elobi. Mais yo zikaka motema ka oya koyiba donc babiloko wana ezalaka awa te. Ezala awa te. OK. Okosenga nini na bakonza mboka? Eloko ngana kosenga ka na bakonza mboka esouté pas monsieur ministre Costa Mutamba en tout cas. Ezala nanu. Penalty to komana wana te penalty to pesa ballon na robeta penalty. Voilà par rapport ya biloko wana ndeto mona na mokonza mboka ndenge to senga et pas Costa Mutamba ndenga ye na initiative wana en tout cas tozo sepela ke eloko moko ya malamu ezobeta makala mingi te awa. Eloko malamu. Oui. Ebeta makala te. Ezobeta makala te yango wana tozo sela aya bayela ye ba intimidation ya pamba wana te o bazo salela ye asala selo pour la souci ya peuple na ye. Ballon yango yo nani oyo moni ministre nini omoni aza capable ya kobeta penalty keba zela na va répondre. Pour tangu ba ponaka ba joueur ba beta penalty mboka mumbetele maka.
ezalaka nsima bato wana na ndenge omoneli DG moko boye ministre moko boye député nini oyo moni oyo amérita beta penalty na moment biso toza oyo lobi keloko mo ya bien zo ya kalate. OK. En tout cas vraiment kotala nyonso ngana kendaka gauche droite te. Soko tali idée ya ministre Constant Mutamba aza mutu moko ayena ki maguite na kati. Soko tali na sali analyse na tali parce que ngana umeli yo moko yebi ozomona ka elongi ke ngana ambiaka ya suka okoya kokosa ngati wa kisasa voilà ndenge ozomona Constant Mutamba en tout cas père sala musala ndenge ozosala wana na yebi ke bayini baza na kati en tout cas eloko wana na pesi nde ballon oyo beta penalty pour na peuple congolais asepela bayelo ba intimidation ya pamba wana te toyebi bango parce que kimagu elekaka trop ata ndenge oza na kati ya justice wana alobi apesi yo ballon yango na koloba mibale misatu te ballon yango yo obeta penalty mwa mbote na mwa mibale misatu. OK mbote kaka na mwana na nga Alfred na Yvette na mama na bango Mado en tout cas na sepeli toi na bela aloba te to continuer mbote ndeko mbote komonani Romain Basele ya solo wana unayoka wana yo na bulo mbula boni na bulo oyo na umeli mingi po to banda bomwana donc ba 10 ans de yango esala ko esengo ya kozala menise esala nga esengo comme sonité ya solo wana musala vivre na ngo sonia nyisa na kokoso ezani kokoso ezali vraiment ba boutillage mbula nde beta hawa babilo msebe baka makasi tumataka to débrouiller place to lia to zora mbonde yango mais bilo zo beba makasi sombule beti vraiment beba makasi ko senga nini ba local ba lukela bino sika moko boye ilo no singa ba konza mboka batela penga muna bisoti tozo débrouiller to sa ba art o to o ba nyonso bazomona salami na maboko maboko ka ndimo no isama lo chino obangisa ote chino obangisa ngani chino azo sala mbetu mayo so mbetu nyo lala ayo tekela bangona la maison chez mayo so mbetu ye mo zo lala so mango ba comprendre valeur ilo singa ba konza mboka baluka so ma place na biso pe to se poser pe ba art na biso pe to pe songo valeur et salinga plaisir ba konza mboka ba soutenir ba jeune aboye ba pesa art ya mboka na biso pe valeur moi mutuna pona kokabwa na yo omoni nga na balo to komi na moment ya penalty oyo mboka ezozela na ba député na ba ministre na ba DG na ba recteur na ba tunyonso même na ba entreprise privée même na ba école même awa nani omoni ki a mérité abeta penalty longola sentiment tala pena ke mboka o banda oyeba makambo ya gouvernement mutu nini oyo a mérité abeta penalty est-ce que eza mutu msutu o to pese penalty pa Constant Mutamba pa eza susu na mutu msusu sigalo baboye les leaders asombela bino mbetu kote te asomi mbetu te mais mutu ko mona to pese penalty pa ye elo ni bo ponela ye biso mo elo to ponela ye bon pour toyebi tebi makambo ezali nango makambo ezali or osaila biso donc justice ezo kende traiter yango wana donc boponi la asa donc ne façon c'est la musala na elo to sipana yango papa ya solo wana moi mbote na moi mibale mbote vraiment elo no pesa ka mbote ba konza mboka pesa no mbote pesa bozali botala pe biso pesa mbote na famille na ngai famille Basele na ba mwasa biso nyonso to sa musala merci na FM TV na kati ya bulo na nga nani pena ko beta penalty naseka mekoseka kanda nani obeta penalty na FM TV nani faut comprendre tout ça l'émission hein faut comprendre kaka nani akobeta penalty na côté technique eza nani na côté ba journaliste nani nasilisa na otanga te mbote ndeko mbote papa yo pe kaka menisier oui nga pe menisier mbula bonne osala musala oyo depuis moi bomwana muke na bana ngo depuis bomwana tinde na yo kola na ngoboy moi esengo pe ezalaka kozala menisier eza makasi parce yango nde esungaka ngai edaka famille ekolisi bana na ngai ezotangisa bana nde esalaka ngai esengo moi kokoso bozala nango na mosala oyo awa na bambeto tomonaka awa oyo ebetelaka mbula moi nyonso eske mabaya ebebaka te to bayibaka mpe bambeto na bino te bon tozalaka na mwa kokoso moke soki mai etondi babiloko mosusu etiolaka
nde mwanda moko so tozala yango mais koyiba bayibaka te baderangeaka biso vraiment te apart ka so mbula mai etondi nde yango kokoso ezalaka mwa ndambo yango wana oyo ederangeaka biso yango wana. Okosenga nini na baye nyonso bariche ya Congo baza okolobela bango? Bon, nasengaka bango mingi batala mpe biso bato tozosala baare ya boye eza mpe batambongo mpena na Congo baza bon bazali na bango mais mbonaka nde biso bapetit peuple vraiment te parce que batiaka biso miso te tozosala baare ya bien boye mais tozo bénéficier nango te na mboka na biso moko toza baétranger te bapaya te mais tobénéficiaka na baare na biso moko te parce que batiaka biso miso te. lelo na robo beti na chinois abangisa te biso vraiment awa tobangaka chinois te biso bangaka chinois te parce que art na biso ezalaka presque likolo na babiloko bachinois basalaka wana ya bacarton mais biso esalaka libaya ya mboka esalaka yango bien te ezwi mai ezwi mbula esali nde nini ebebaka te ekotaka nyama te. lelo émission ezokenda kosila tozokenda moke mpona kokita ballon yango oyo tokomi na moment ya kopona bameilleur joueur oyobi kaka ntango baopona obeta penalty ça veut dire koza bon joueur na baministre na badepute na badg na barecteur na baprofesseur na kati meme awa epa na bino moto oyo moni oyo akobeta penalty mpo Congo esepela ekende liboso yo poni nani? Bon mpona ngai bato oyo nyonso lobi wana moto oyo epa na ngai akobeta penalty eza ministre ya justice Costa Mutamba. Beta penalty wana yango ko mpo ye nde azosala mosala kitoko na manda oyo tosepela mosala oyo azosala kosomela no mbetu koto te alesi bino te ye d'ailleurs kutu akoma nano ate mosalaka nde tozosala nde tozomona nde tozoyoka nde tozotala na bainformation ye nde topesi vraiment maboko likolo. Ye nde abeta penalty ye ifale abeta penalty Costa Mutamba a mérité vraiment akobeta penalty. mwa mbote na mwa bato mibale bon mbote vraiment napesi na surtout biso moko awa bamembre ya AGMK apesi bango nyonso mbote oyo nyonso bamipesi na biso ya mosala mabaya na ndambo ya bajeune oyo batravayaka lokola biso boyo tosunganaka sta kotala bato misusu biso moko toluka na motoki na biso mbote ekomela bango nyonso. FM TV na otuna nani amerite akobeta penalty asa betaka penalty te mokolo bakomona asa beti penalty ça veut dire que FIFA ebongoli makambo mokolo bakomona gardien abetaka ne penalty mais asa betaka penalty te na baidéologie oyo nalandi nani bino bopesaka réponse mwana moninga mawa te kisasa ya biso banso tozala bomoko nazosenga na bakongolais nyonso bana oni britannique bana tsango bana ngaba bana partout ya barumbu wapi kauka bocha ndembo na se baba ndeko na bino mbeli mabe mbeli nde na muini na yo mendeko no congolais muini na yo te na pesi bajan nyonso yoyebi kaka na kotanga kaka bakombo te me bandeko nyonso oyo ya sécurité ya mboka na kotanga mpe na bakombo bagénéraux te me au moins na pesi bino kaka mbote ya mingi na baidéologie oyo bana mboka baponi kaka Mutamba abetaka penalty na otuna me abeta penalty par rapport à quoi ndeko ayebisi nga alobi ke no mosala osala kitoko eske baministre awa baza te badepute baza te Congo ezopona bino te na bandeli lisusu Congo ezela bino babeta penalty Mutamba si baponi da premier joueur babeta penalty etikali baministre mosusu badepute mosusu badege mosusu bakoka mpe kobenga nimero yango wana na se na bino na télévision bobenga yosala mpe ka mwa bien na bandeli eske na kati ya FM TV moto akobeta penalty aza na bacameraman moto akobeta aza na batechnicien kuna na ngambu ya detemu ya eske bazali na bajournaliste moto akobeta penalty aza ebongo yo okoka toujours makambo yango ndenge ezali émission na bino toujours yango moto ya mayele mpe ya bwani yalingaka mboka na ye maître maluwa bili totombeli yo longonia yo nzete ya malili ya bakongole
olanda lolenge population balobi basengi na bandeko na biso oyo bamenize baza awa na barumbu boyoki ngala mituna ka eske batambongo bazali mutambongo alobaka te masala ya misala emonanaka bosunga bandeko oyo soit disabino boza na esika wana biso tokoloba ebele te nayebi mutu moko association de bétonistes na kati ya monga fula selembao oyo esimbami epa na ye moko Tibi Chabu Michel papa social nga moko na bike fo obeta penalty par rapport à misala ozosala na kati ya association de bétonistes vraiment zomonana Tibi Chabu Michel Kambai yo ebika masolo ngo ndenge ezali vraiment kitoko nelengi boyoki ndenge makambo eleki nani oyo akobeta penalty ministre nini oyo akobeta penalty nani DG nini oh toloba isu ebele te natikeli bino mo bobenga boloba émission na bino yango le peuple s'exprime na emoko le descendant prophète Kimbangu assez le petit-fils de Kuku Pemba mikolo yo système appel nati soko ye fo betaka appel nati FM penalty yango nani akobeta ko banda kuna bima ya kotina na obeta bozaki ebele ya kolanda biso mbote mingi na mabosi Bili Maluwa force tranquille le grand gourou yo ebika petit na yo yeyo masolo nde yango oyo FM ebotinga boyebi yango bino nyonso bo wanga nango poani photo za toujours mbanga munoko mbote na yo merci na yo pe lokola Santos Spiritus petit moko maele tro kimia misapi pe kabuya simba masini maleka madagadaga sala musala pene monana ordi penelela na yo pet na pesi pega mbote na bao pe anga na pesi pega mbote penalty yango yo association de bétonistes na pesi bino nyonso mbote o simba mina ye moko Tibi Chabu Michel Kambai moninga ya Kofi Kambisi émission na bino yango esili. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population.